Ya ko bulisa mutu te. Ya za niveau ya mutu moko te. Ape na niveau ya Fally te pas bulisa. Expliquez biso. Te na ba boy. Ya zo sama kam na kaka ye o bino boseka kaka. Po boseka kande. Ya sa na ka comédie. O sa na ka ba théâtre ne kwa. Kande boseka kaka ye bochola kande. Pa na comparaison ya mutu moko to bo kanisa ate. Nde bo kanisa. Bolongola ona niti. Ndenge ba bo kanisa ka. Bobula ngote bandoto pe ekokisaka makati. Nane eloko aloba te disque do eye. Boluka disque do eye na mboka. Boluka beta stade atonis ki un jour ndoto ya mutu ekokoma lokwa mutu te. Bolongolaka bandoto mpo na babulu mo bobule. Mpo na star mo boya compagnie na star oyo no. Bandoto wana bolongola ona mutu. Ekokisamaka pe ka te. Bato basala boye bato baza ba titre. Lokwa fala na grand titre. Disque d'or, mona Benzema boy, Ballon d'or, bato bana ba titre minene, bato mona basala boy, bato ba travailler et bien ba choc. Tera. Sala nga bien na histoire na beta na star. Tana ko beta kate. Mais na beta na star du marché. Na grand star Fally Ipupa. Kwa sala fier, toi tombola drapeau ya mboka. Robanga ndele, obi ke va bina saka musama lamu. Papa bina grand star. Aoza ba titre minene. Aoza mambo bien. Parce que mona obanga ndele. Mona ega banga gate. Nga wera ba beta ba 17 ans passé. Ba 18 ans passé lele ti. Tam si ba beta ba 3 fois ba 2 fois. Pour otomo, mais fala beti mbala moko. Parce que comparaison wana. Nga wera ba beta pour ba Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu inu keri ko je papa uki sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela ya fisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala Makengumba. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Metro Makengo et Tapis Rouge. Merci encore une fois. Vous allez toujours continuer pour renouveler confiance à Bino, la chaîne à Bino. Parce que Bobi qui est à Bino, Christian Vangolé, Papa Bombo, mais Ngebo Messana Kobenganga, alors toujours là pour lukila bino ba actualité pour nous rencontrer partout pour nous yambela bino ba star la bino ba artiste na bino oyo bolingaka mingi. Alors aujourd'hui j'ai le réel plaisir de vous annoncer que nous recevrons pour vous Petit Fally, donc Petit Fally donc na yende to beta masolo par rapport ya ba actualité nyonso ya Fally Ipupa Eugle donc to so la vraiment na Petit Fally na dibonné ko senga ngai moi trop donc Petit Fally to na ba mo ba contre temps. Enfin, le lot te réussir qu'aux voyez dans l'émission Nabiso Nabi qui est la minute mon vieux papa Scotty, papa héros, Scotty Ndetani, aux alliés, côté la mission alliés vraiment, il y a côté là, sans oublier le big boss Aigle, Michael Mingachanga Aigle, à son appartement à la cité du fleuve, le lot aux abonnés Petit Fally, donc rapidement, je dirais héritier Jamba, le caméraman au film de Sanmé à Kirikou. Déjà, on a invité Petit Fally à qui j'ai dit bonjour Petit Fally. Ça fait des rires, toujours comme ça, sans Saint-Jacques, malheureusement. Fally Yayemba, souffrance nanga, Eza Kokola, tous les jours, mon cœur est blessé, douleur nanga, Eza Lokola, Bache a. Nalela bemingo tata jambeski ozomona Christian zoboma ngae mpwazanga mawa namu vraiment yokabiso kakaboy soki okobomanga bomanonga lelo chéri basimite nanga ezala se motema no nyokola na yonga na lobe na ndima traité noir
pesanga bolingo ata oya sensition oyanga motema esi epona yo sherie amu nalela yo mama na motema nanga momeye soi chéri. Oh, je t'aime trop bébé. Ah maman, ah Juniela, moi c'est toi. Unga nalela yo chéri. Moi je t'aime trop chéri. Soki yoko bomanga bomanonga lelo. Cimetière na yazala se motema no. Ah mama, mama. Benga Olivier Kamanzi. Ava Fansa Mundele. Lo. Simplice Bata. Colonne. Benga ya Didi Kelo Kelo. Inspecteur. Sandrine Mouchigo. Ma. Nalela 8e merveille. Voilà, merci beaucoup Fali. Alors petit Fali, comment on a déjà un bandage dans le beau kobo et ça sinaline. Bon ça bateau va travailler à dire quoi. Je travaille à boxer, tu travailles à dire mon tongo. Ça a choc. Ça on rapte. Et ça ce que tu as grave mais tout le monde peut Fali pour papa le pour dire ça le logo. Bateau va travailler à dire. Choc il y a un problème. Bateau va ça la bosser, bateau va ça titre. Donc quoi faire un grand titre. Disque d'or, mon a Benzema boy, ballon d'or. Bateau va na titre mine, bateau mon va ça la boy. Bateau va travailler à dire. Et bien on va choc. Alors merci beaucoup Petit Fali. Première question vraiment, la carte émission Lelo. Tu as impression na yo comme matin na podium. Il y a Stade de Marseille, il y a concert, il a fallu pour un concert historique, il a fallu pour Matissio présenter ça la journée. Déjà considération. Ouais. Ok, naebi muto. Est-ce que na vie na niveau à Stade de Marseille pour grand stade ou quoi fallu pas Matissio. Ah oui. Déjà gâté to ke na coin. Ba mo ozonge. Déjà place mo kilé mon monde. Déjà qui considération mo boy. Naebi muto. Ça là bien na histoire na beta na stade. Tana ko beta kati. Mais na beti na Stade de Marseille. Na grand star fallu pour ça la fierté, toi tombe la drapeau ya mboka. Ça là bien fort. Au niveau stade. Ah, au télé combien de carrière. Pas Matissé. C'est qu'à considérer. Vraiment on est ensemble. Est-ce que ton banner ou yana nzela pour voyer Stade de Marseille, ozaki na ko banga mo beauté ndenge c'est le Oscar Machela qui nous peut moi libaya na imikana. Est-ce que ozaki na ba doute so to yeba ki bosa pe na plein. Et mon avec la banga raté. Au banga ndé, et que va bien ça comme ça malam. Papa bina grand star. Aoza ba titre minen. Aoza mambwa bien. Parce que yo mon au banga ndé. Mon avec la banga raté. Mon avec banga raté. Au banga ndé. Na au mon avec 11 déjà stade étonné. Bon. Beaucoup bi 14 et 15 place yati. C'est voilà. Voilà, yo déjà yo mais ça d'ailleurs ni. Na comme ba 15 heures. Au moins 15 heures on déjà ça d'ailleurs qui déjà au côté on déjà plein. Là c'est zaté. Libanda to tiki plein. Ngandela lokwa ba binga petit fali mona aigle ne ba koti sanga kaka na makasi na fort pour kana kota kwa place. Ah oui. C'est ça qui suit place. Est-ce que vous avez peut invité officiellement surtout ou surtout yi car na courage bana boudin na mo. Na mona fali. Mona fali faut na courage. So za courage au kota ndé. Ouais. Biso to luka kada invité te biso luka ka kendende. Comment ka place au kin? C'est un ngana fali. Moi fali. Ya kenda kande. Bah. Ai ba ka place ina o kende. Amuna na place les andenge ni. So wana. Na e ba na o kin na kende ka. Mais aujourd'hui, il est important au Mataki déjà podium. Mais aujourd'hui, on va comparer le Stade de Marseille à Stade d'Aoueranson, que le Stade d'Aoueranson pèse les ans numéro 1 dans l'histoire de la sur Babeta et concernant le Stade de Marseille. Point de vue par rapport à Ramouana. Quand on a respect dans la vie, il faut que tu aies un film pas bête la maboka tinda na respecter la vie. Nous la ouera babeta ba 17 ans passé, ba 18 ans passé les lettres. Tant que babeta ba 3 fois ba 2 fois. Mais il fallait que tu mbala moko. Parce que comparaison. Je suis pas bête 3 fois, 4 fois. Mais je suis pas bête mbala moko. Ils ont été 2 fois même mbala moko. Alors je vais l'époque où on a 2006, 2010, on a bête à stade. Alboine. Na bête n'est pas mbala moko. Avec complexité. Avec complexité. Il y a une patience. Alors est-ce que ma vie copie ça gâte. Koza rappel mutema dugu dugu tu. C'est ça oui. Ba wera ba beta ba 17 ba 18 passé. Les autres
fala longoli basoni ya bavie na biso basala. Est-ce qu'aujourd'hui, il fallait pouvoir retrouver ta stade de Marseille, tu as dit que le 25 décembre, stade de Marseille, puis héritier Watanabe. C'est question non, tu as dit que déjà. Il faut pouvoir faire. Fallait pas bêter pas pouvoir avoir. Ça dit a fallu vraiment motif. Mais ça, il fallait faire un pelouse, puis on a un cimétondaki, et tu as dit que tu as dit que félicitations, bravo, confirmé. Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit quand même. Conseil plein. Conseil Taga 11 conseils Tony. Si ko boko ma 18 bato pour plein l'équipe. Libana plein. Pour na 4 places yaki. Place yaki. Tala be mange bien. Non ba be mange bien. Mazaki na stade. Alors petit Fally, aujourd'hui abeti conseil pas ba bien ba kende. Tango ya kei. To panjani. Tango ya kei bo panjani mais so tali bien. Tango bino bo mati. Na tango. Stade Tony papa na sur s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Nana eloko lobate disque do eye. Boluka disque do eye na mboka. Boluka beta stade atonis. Boluka si ba réseau nini papa na. Non, s'il te plaît. Moni oyo bato. Ni bonete ngaba batala. Na ko chama toyika bo. Question na chaka. Petit Fally. Yo nous avons pour répondre na bandeko o batala biso. Au comprendre. S'il te plaît. Yo kanano. Fally pour pas stade de Martyr na ye etonda ki plein. Vous comprenez? Fally pour pas stade de Martyr. On a sata obela, sata bisake mabandoki. On a chabo. Na boya. Muta retourner stade. D'accord, c'est bon. Yo kana question s'il te plaît. Yo kana question s'il te plaît. Fally pour pas stade de Martyr. S'il te plaît. Biso musana biso zwaka oyo lo mama libanda to yela bino po bino répondre na bango. S'il te plaît, yo kana Fally pour pas stade plein. Stade tondaki. Sina pelouse kan ndongo lobi wana. To boya moté. Merci koyo. Yo kananu, s'il te plaît. S'il te plaît, yo kananu. S'il te plaît, Nabibo, c'est le Kim Sebno Abubanga déjà pour monter baila en haut. Yo kana bisolo na bisa na ngalo bana. Bossa le plein. Mais Batou, nakata ça de Marseille, babima qui va combien avant concert ici là. Parce que lui qui non présenter qui bango spectacle ya malamuti. C'est un peu ça. Question na ngana tunao. Vraiment na pesi na ndame merci. Na nyoso bato bakansaka po na Fally. Ilo asali yango sali na bien. Merci na Nzambe. Oya tombola Fally po aza lelo aza. Lokuma ezo akepai na ye. Baluka disque do eye mabe. Abeta stade tonda mabe. Vraiment, il est important qu'à stade tonda ki. Il est important qu'à disque eye. Il est important qu'à stade mabiso saka maman malamu. Pour je se pressa battu. On sera fierté toujours qu'à drapeau qu'à yamboka quoi. Ah oui. Voilà. On est ensemble. On est ensemble quand de lobby. Alors aujourd'hui, tout le monde peut ba sosim sous babimi, tout le monde ba petit aigle wana babimi, ba Fally de bandu nous babimi. Est-ce que ça pour nous étouffer quand même? Avec Christian. Courage aux gens na mission na ngoti. Ouais. Courage aux gens na mission aux gens na ngoti. Yo nana koma journaliste pe yo koma pesta. Ouais. C'est ça la vie. Nitamtana makila na makamnya salaka. Oyo sala ngana ko sala mutu. Fala na posa batu nyonso papa, fala boy mutu te. Ouais. Fala na posa ya entourage batu nyonso, batu ti baza important na vie. Mais courage na mo sala ngande comme c'est pas Fally. Ngana boya mutu pourquoi? Tout ça batu. Ba petit bébé la ko bima, pina lo baka, ba ko bima. Ba sina te. Bo tu na ba réponse, bo si ba micro. Pas akana courage le. Ko lemba te ko ya pena intérêt te. Ko bate mutu apena lo bapanga te non, yo lo bela mutu na yo, ninga mutu na mutima mo. Ko presse pete pati na ko lo belete. Yo za na mutima o kiteri ga nje sini. Ba. Eza ba mishwa ka na intérêt na lo be mishwa lo ba pesa ngai. Ça va pesa pete ko bani bilo vale. Ba biso to za na biso ka calme boulot e bele ka. Ba. Nana nga petit falo ayebani wa koni, ani ngo bomba. Mais non ko boya ba mishute. Ba. Na ko ignorer ba ninga te, ko bo ba bunda lo kwanga. Mais courage ya mutu na mutu. Yo za na kwena nga pe na kwena. Fallait ya biso nyonso. Voilà. Petit Fally autre belo mo awate non polémique batike la ba longo la Fally ba longo pana. Aujourd'hui musicalement nandenga succès na Petit Fally. Faut falloir revenir makamwa minene. OK, c'est bon s'il te plaît. Aujourd'hui côté musicalement nandenga succès, nandenga actualité. Na Petit Fally na c'est le scrum comme le roi adversaire Fally na le gina succès.
succès eza likambo ya travail succès eza likambo ya mosala ozosala kotiaka na ofali te il faut olongolaka fe na yo na tele oscram na bacommentaire ka balobanga te yo mpe po répondre biso yo na ye musicalement tenga na osaka yanga mosala na ngai po bato batalaka nga po bato basepela na nga ndenge na oko bateke na leki motu nga na osaka ya ngai bato basepela na nga po bato babaki peti na nga bunda courage esi mais ye mtabundisa ye micro bokotuna ye pe ye mtabundisi bino oye to ye yo kobulisa mutu te ye aza na niveau ya mutu moko te ape na niveau ya fali te explique biso te naloba boyo ye azosala makambo na ye kaka ye oyo bino bosekaka mpo bosekaka nde ye osala na ye kaka comédie osala na ye kaka bateatre na ye kua kande bosekaka ye botiolaka nde mpaka na comparaison ya mutu moko to bokanisa te nde bokanisa bolongola ngo na mite ndenge babokanisaka bobula yango te bandoto mpe ekokisaka maka te ke un jour ndoto ya moto ekokóma lokola moto te bolongolaka bandoto mpona babulu mo boobule mpo na star mo boye akompagne na star oyo no bandoto wana vraimen bolongola ngo na mite ekokisamaka mpe ka te mais quand même aza na ka fanatique aza na ka fanatique ya star yaza na ka fanatique ya star comprendre fanatique na ka ya star na kaka sentinelle kwa oyo abatelaka baorchestre baninga aza na ka mais eza teke bano compare ke boyeboye non yo osala kaka makambo na ye oyo bino bolingelake na bandenge na ye mais bocompare teke o bolotaka bandoto moko boye nde bokanisaka yango te ide botyaka mpe ide mpe ya te mais fala atinaka na finga motu te mpo abetaka maboko te mais botyaka ide wana te bokanisa yango mpe te lelo mpe te elobi mpe te tiliwa ka nde bolingelake na bacomédie asalaka ndenge asekisa bino ndenge aza na ye zebetiko na mamu na bino mais botiaka bobulaka babilo mo boye te mais peut-être parler s'il te plaît namonaki yo récemment vidéo moko yo na Bill Clinton ntango boosola na ye Bill Clinton ayebisaki yo ke no yo bini fo boyedaka nga pardon fo boyedaka nga etaki naza star bino oluka carrière nanga nate bokota na bapolémique to na bakombo ya bato na baprivé ya bato tingana makambo eza masolo ya musique actualité ezali ebele mais actualité ezalaki devenu s'il te plaît actualité na bino ezalaki devenu plus na confrontation na concert imika SLO na concert ya Fally Ipupa déjà toleki na question na est-ce qu'on a vidéo tomonaki yo na Bill Clinton ntango alobaki no ye mutu abanda makambo ya 5e génération apparemment nde namonaki façon na oyo elobi na ondo tiaki on dirait ozalaki d'accord mpe na ye te mais ondimaki apiki bozalaki na ye sur place wana bon nga ndima ye te ese wana maloba na ye na ndimi non ye aza na star oyo asala makambo mpe na mboka mais eza teke comparaison eza te ye moko ye mambo alobi mais na motema yebi ke na baniveau na nga na niveau bato oyo naoloba ya mosu to nde mo te mais aza star ya niveau neti ndeni niveau ya Bill Clinton na Fally Ipupa ekozala nde mo te par rapport à quoi donc tosola par rapport parce que eza makambo oyo bosolaki na ye eza makambo oyo bosolaki yo na ye te tosolaki tozalaki na soirée tosola nde tozalaki na soirée moninga benga na sepa na bacourage na yo so moto abandi na babiloba aloba oloba na yo mutu mpa otala yo ti eza kaka yo tokutani na yo desta obani na babiloba lo sikona sana babobeta yo bamwa moke te bobikela motema ke moto a danger moto aza grand moto eza moma na ye moto ma osala fierté ya mboka sikonga na boya ndaki ofinga moto wana mpora no nde ezaka makambo ya motu mai na motembike moto azobundela biso aza na 5e génération solo aza mambo ya solo mais kolo makambo aza kolo njungu aza mais yo mpo osaka mosa malamu kolo njungu aza otoloba Bill Clinton na mboka oyo te lokuta mabe ayemba mpe asa mpe mambo abi bato babina mais boyebi ke na mitema na bino na bagénération na bino na makambo na bino ke yaya aza na minute oyo kolo makambo aza na minute oyo moto afungola bapote aza biloko biso toyoreve moto ode aleka oyo biso ngo tosala yango lelo moto ode aleka alongola deya complexe alongola déjà basusi mwa boye mpona musique na biso comprendre omina boyoreve lelo ode aleka alors mpona baartiste mosusu balobaki ke no so bino boréussir concert na bino botondisi stade de martyr bokotikala mitaka alors koloba na bango nini devant caméra ya hérité jamba bato bazanga maloba koya bato bazanga mambo osala wana
bato bazaka ba sentinelle na ba orchestre na bango babatela ka ba orchestre quoi acha ke place moti yo tika na ka kubatela ka orchestre kubaka biloba loba bacheka mais na ba niveau yo zo boule pe na muti wana ocheka te apena poso cheka te muti wana zo boule yene musique boulot travail yango esala ka yale sabana esa mosi yako magan obino bo révéler lo ya wi yende aleka na mambo wana te bino bo kamisa etala kete azade amango etela asa grand famille mise à la quoi ya zali quoi. Ah oui. Voilà. Donc aujourd'hui nous vivons l'époque des Fally Ipupa selon ma propos na ou confirmant ngo les époques na après ye nani so mona azo promettre parce que tu vas yembaka petit Fally pas yembaka yes mais ta yembaka bina file pas yembaka mais les époques a Fally comme tu dois yembaka auto ta ba bitu ntona ba yemba ba wera ba les époques a Fally. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait des comme Nasuka, donc tout cité déjà. Je ne sais pas si vous en avez un dernier mot. Il y a par rapport à l'émission de Bouchalelo. Dernier mot, il y a la fondation de la Foel. Il y a une soirée de Bisso. Il y a mot de la soirée. Moussada. Mot de la soirée Moussada. Date le 16 décembre 2022. Voilà. Ah ouais. Organisé par la fondation Foel. À Pullman Hotel. Pullman Hotel. Où il y a vraiment Ebélé, mon ambassadeur de Foel. Voilà. Où il y a Ebélé le 16 décembre. Où il y a Ebélé, bah quand on va voir Ebélé, bah quand jamais on va jouer sur la bana bitisala. Bah vrai la chèque, bah nous jouer sur la tout quoi. Foel toujours ensemble. D'accord. Jean-Marie Lucas c'est Dakar. Boss David Mangaya, bete mona ka Esther Balako, ba ML boutique chemin le bopoto na poto ba aspiré do. Tout mona ba vena nga quoi. Ba Jojo Yata, ba Boss Marseille, tout ba da tout. Voilà, merci tokomi vraiment Nasuka Michel Abisso, petit frère nabi que to attendre au temps to ba belé. Donc merci na ba de konyo so ba talibiso à travers chaîne Abino Metro Makengo Tapis Rouge. Merci le boss Michael Mingasanga Aigle. Il faut que le boss Michael Mingasanga Aigle. Hein? Aigle. Michael Aigle. Nazalaki éprouvé kasi na motema te Michael. Aigle. Kuna bazole la papa nga na motema se Michael. Salita suki na njoto kasi na motema te o. Kuna ndesika na loja denzilo. Hataki yo me konkera lingaki ko fonksite. Po bolingo na yo denzilo. Motema lokola baserine ekodivise pe komultiplier yango motako kiko bomba na kata vraiment les aseyo bo commenter bo liker bo partager seyo sensibilisation abo masika bo Formule 7 le 2 décembre vraiment. Et ça bien tant qu'à na bino Fally pour voir ça la fierté mboka o atikelinga charge ya Martino abeta décembre le 27 300 fois kaka VIP 5 sabo ebele ba wario nyoso le 27 décembre na beta na Marti 300 fois VIP 500 fois bo ebele ba star mine ba ozala ba surprise ko zala ebele ba Francis bozala ba Denis c'est bozala vraiment boya ebele et ça moi na bino bien ba wario de bondimanga toujours partout dans le monde, Est et Ouest et Nord, Sigil, Amérique, Océanie, partout boya ebele et ça na bana boma j'arrive, on est ensemble no ya wana. Merci beaucoup petit Fallou et merci aussi Nabano Batalibiso. Quant à moi, je vous dis au revoir. Amfumu lengi betu tu yangaleri keriga ko community selamba batuge ni fumu ino keriga uje papa uki sarisa bana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mwana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela ya fils
lengi lengi ah feroce ayagine feroce makangwe feroce makangwe ah metro makengwe shadombala ah makingu